babi poto zera koinda. Botu ningate, pana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakataka te. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Tikanga na bwaka miso nanga mikolo esika lobiko ekota. Papa sinanga na yebisa moto te. Ata na bampiaka na kota bonganga te. Mipepe mbonge na simba kaka kondima. Na yebi lisungia moto ezande vanite. Ata eumeli na zozela tunanga. Bona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali. Pinzoli nanga un jour akopangu sango. Cependant, parmi tous dans la vidéo à travers YouTube, ndenge nini bazotika ligne kukene ya suka kuna na Turquie kasi awa liboteza inconsolable mukazo kokate ande konoso kuzana pinzoli na miso kozolela sera ligne tiki biso
pasi mingi. Bien, kasi nini ngana lobine siko ngoli tokenda bina okendeti siko yo mwana alikola basi mwana boti prématuré batie na couveuse siko zozonga oyana lala ngabi jamais awo lala te na kosi ekutunga bomoni bagarde bazana se ba contrôler kabiso balinga mpa ya lala te poka ka kende na hôpital ko rejoindre mwana oya bota ya lobi ya na ke 20 o ezalaki clique na mwamba sala to yebiseki ndenge wuti musala busi to yebisi ko piquer crise to c'est la 20h mwana oya mbali aza pasteur lero ya bondel comme ça abimisango na ndenge ya prière azomona mais ye azotala air ngape nazotala ye siwa suka ya tali air ngana ebi azotala air po 20h suka beti akei si wa pe azotala air bon na yepete azotala akota tala ta kota tala air mona vandi abengi mona misala abilaksanga yi toilette mo misala kotie na salle de bain ngana kasi ke ko se soulager ora bengi mona ke dès lors yo za wa déjà 20h ye pa le bin na nzela bon okozwa penza idée te ke na chambre wana bato baza ko bazwi bako nyonso mwana ngali akomaki nzoka yaki na bakamarade baleli na chambre le bayoki na zoya bakangi chambre bazwi fongola batiki libanda basimisi siwa ngapele na ye na bouger poignet po chambre na ya mema fo na bouger poignet na moni ekangama na ebika ka zate le to komi 20h na moni ka siwa telemi ngara bangi na fimo bazaki ba pemena na bangi siko uye pemena nga babi abengani bana bakoko amikia okay na chambre azo expliquer okay na chambre baki na chambre ni o mama na bani ba mona bi na kufi na comprendre que ali na kufi le na gani o bazaki na chambre wanso abimi ndeto bandi. Merci maman, famille Bota Bawaza Libanda Mboka Mokaya, nous tous les choses là de choses inconsolables, ça combien de ressources simplement il y a banana mobile il s'agit de amis famille Bota Libanda, il s'agit de maman je peux ça moi na c'est quelque chose pour ne pas inconsolable na de ressources oiseaux de choses à papa message na tout ça area bo Nzambe azali soki totali moto eza pasi liwa eza nzela ya moto nyonso soki tolelaka potala kaka neti eloko ya boye elongo nga na maboko mais soki natali na bonzambe na kolela te na kokumisaka nzambe mpo nayebike biso nyonso tokolekaka nzela moko do ariacho vraiment asimba motema ayebake tobote moto na moto na mokolo na ye moto na moto mpe aza na aire na azongaka na nzambe mpo tozomona bana misu banouveau ne bazokufa mwana mobali abotami to mwana mwasi abali te na age ya mokie moto akufi mais akanga motema alimi soki nzambe alinga te alingaki kokufa te parce que
le nga na bondeli na chambre na yebisi Seigneur ke ngai isi na sali part na nga etikali part na yo par nzambe zaki kufa siko na leli mais ermo na zo ba ke nzambe azu parce que yemta pese nga lino do ye avanda kimia alela na kimia vraiment amitumisa mingi te parce que za liwa iye ekomama na Biblia mutu moko te oya kotika l'Éternel na Satan mutu nyonso akoleka kana nzela lini donc aza na kimia ye moko nzambe akokonsole soki amoni ke ezotumisa makasi azwa Bible atanga bapisome comme ça azwa kimia. Mama Aline atiki bana bayaki déjà bana bayaki papa baza bona kimia oui bana baza na kimia nzambe azosala oyo mususu na bana kobanga le mususu na aéroport akoki kobosana mele amoni nga ayebi ke omeme o tante Sharia donc baza na kimia même bébé le premier jour toyaki na ye natikaki basali natiki miliki nazongaki mbango miliki wala mila lali ti ayekolamuka na 9 heures amoni ke nzambe vraiment azosala. Atiki bana combien maman? Bana mine. Bana mine. Oui. OK. Merci maman. Nzambe azala bina. Merci. Koko yae tikanga na bwaka miso nanga mikolo esika lobiko ekota papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kondima ayebi lisungi ya moto eza nde vanite ata eumeli nazozela tunanga ona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali pinzoni nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokausango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye aye nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana soso na manyeli ya mvula na batama wapie naye nasiya mapapu na yo naetola moto ya nzoto na yo nakotika te nakotika yo te
Jésus-Christ est un bouclier et une cuirasse. Gloire au Seigneur. Famille théâtrale parce que moko ya biso à perdre donc les Arline te azaka leki ya chuté azapi leki ya biso donc biso nyonso toza affecté na Cameroun donc courage entre nous les uns les autres ça m'a pesa ka kimia les consommateurs de cœur parce que au biso to loba au bon yoka na kati wana c'est vraiment Dieu qui l'a fait la tâche. Merci la ça me d'abord ya biwana yeso qui onde il a vraiment passé qui vraiment passé la déjà qui ont bien azokamwa alinga moko po akendaka banzela wana azonga c'est pas la première fois asalaka banzela ni ya activité na ye akendaka donc oyoka moto akendaki boye et azongi te boye ça fait quand même très mal donc Ariachou vraiment nous sommes ensemble avec toi Zala vraiment ma casse. Ce que je peux te dire, Isakaki, Zala vraiment ma casse. Ça m'a fait ce qu'il est l'objet, ça m'a fait ce qu'il est parce qu'ils ont passé. Ils ont vraiment passé. Merci beaucoup. Voilà, Waneza. Azolela Yaye qui Azolela Yaye vraiment Aline ou Autibotika Biso. Vous avez dit que vous avez Aline. Bien sûr. nayebi te mpo yalingai bafoto mpo naza la première fois nakutanaka na Arline mpo tondi Dubai tozala na bariachu na bureau ya Simba tournage boyo ezalaki wana ariachu takolataki nga Arline nga natuninga mpo boza batré bo ndenge yalibo ngai ya bileki na nga te Arline wana Arline na kote koya apresente nga leki nazo serapeso batondia Thomson wana nini la Thomson makasi la Thomson en tout cas image dans la roya on a payé en plus la image à la mariage des Tozaki la fête voilà le parti à fleur d'âge et salement pas si va te belé va commencer l'onitement va polémique va conseil nous plus ça va bande ko ça va publication dans les réseaux sociaux pour dire peut-être ce qui n'est pas vrai ou bien pour faire des commentaires apa na mukili osoko biolanda bato osala iloko moko te na soko biovanda ko balobaki boye basalaki boye osala iloko moko te soki ozala ngote bakotonga yo soki mpo ozala bozwi bakotonga alors fais ta vie po bakolobaka bato wana bakosila te bakolobaka bakozalaka na bango ka bakontinue bakoto kozala wana te mpo bakokanga bango minoko batila kolobaka bakozalaka toujours wana aussi longtemps mais aussi longtemps conscience na biso eza nango tranquille c'est que les gens sont en train de dire eza nango ba n'importe quoi tolanda ngo pourquoi bakozala kaka bakozala na bango kaka wana soki osali likambo te bakoloba osali mpe bakoloba osali malamu bakoloba osali mabe bakoloba fo yeba balingi nini baza na bango na position tika bango ndenge wana yosala vi na yo c'est ce qui est important c'est ça on vit pas pour les gens landaka na nzela nango bato baloba peu importe esila nango te ezeli kolanda nango bandaka merci beaucoup. On est en train de pleurer notre soeur, notre amie Aline Luyeye qui nous a laissé. On est là avec tonton Loulou. Tonton Loulou. Ah, pas bien, condoléances. Merci, c'est égal parce que il faut faire des dons. Merci. C'est ça. Et Aline, un petit témoignage sur Isaïe. Aline, d'abord, Sangwaliwa Naï, Ozoa Kiamondengeni. Ben, Sangwaliwa et Aline, Nazuango, à partir il y a Turquie, parce que j'ai mon frère. Angolanga turc qui a sa émission pour n'avoir billets ils allaient kinder à partir de l'année pour comprendre qu'il y a une avalie société et ça là qu'on a passé parce que le bas frère n'a mis ça qui m'a mis sur on a mon condamné parce que Nathalie d'abord Aline a ça un moment en métier donc fleur d'âge et puis sur Nathalie c'est qu'on a Aline dégué tout ça là n'a pas bâton surtout je me souviens la préparation il y a mariage à Ariachou passer bâton trop na Aline parce que tous amis parmi l'équipe pour demander tout ça là-bas on danse banni tout ça mouvement pour tout ça va marier donc en tout cas presque chaque jour on dort mon ami et Aline c'est une sœur pour moi elle n'a vraiment la demeure mais elle a eu ma cassée
Et Natal qui m'a mort Yachou, Namola qui m'a mort Jaria. Parce que maman misa tu ba kokana et mon so tel autant de baté Jaria nana ligne nani. Nzamba si mamité maman. Ça fait très mal. Ngana koufé la papa na maman. Je suis orphelin de père et de mère, la vie pas sur ça sur Zangi être cher. Et puis attendre que maman si bandé ko mingi. Et Nathalie Sikoyo a choisi la musique. Genre, il n'y a pas de musique, il y a pour faire des places. Donc, nous avons réalisé que ça a vraiment frappé. Genre, il y a Ariachou, courage, toute la famille. Zambie a battu la vie, Zambie a zanati. C'est choquant parce que même dans mon oncle supportable, tout ça a été en famille pour la Zambie, on a pu son abandon. Zambie, il y a un sur Merci beaucoup mon frère, on poursuit, on est là avec Bonjour, merci. Voilà, j'étais sans, vous avez très stressé, vous avez trouvé un petit témoignage, il y a Aline, il y a Atiki. Aline, paix à son âme, c'est une petite soeur que j'aimais bien. D'abord, elle faisait ma parenté. Vous voyez, Mani était plus qu'à la fin aujourd'hui. Je me rappelle, dans la costume, il y a des filles qui ont besoin de ça. Est-ce qu'on peut faire? Parce que nous sommes là, il faut avoir des nerfs solides. Si on a des nerfs solides, c'est dans le salon au Canada. Pour ça, bien. Est-ce qu'on pourra supporter la répercussion dans le Yaka? Je vais vraiment oser. Ok, on va commencer avec toi la gag. Donc, ce qu'on remarque, à ça la gag, elle ne poursuit pas dans l'ail. Et puis à son âme, il y a Dadi. Je m'appelle Dadi. Ça fait très mal tant Ariane a Beningaï, a Beningaï, a Beningaï, vol, il s'est dit non, Ali n'a pas. Et moi je sais que Ariane a Beningaï, il y a belle vie. Dans les 5 mots qu'on aurait vu ça, Kalaming était à ligne à Okota, à la Belgique. Gloire à Dieu. En tout cas, maman, merci Jésus. C'était ça. Et du coup, dans mon avis, moi, silence, mais il dans les apprendre que non, Ali n'a profité. Ça fait très mal, beaucoup à jour. Et ça n'a vraiment pas ma casse. Mais ceux qui doivent se retrouver la place à Bamatin, c'est juste pour interpeller Bissot. Elle était comme nous. Elle avait aussi des sentiments. Elle aimait aussi s'habiller bien. Et aujourd'hui, elle n'est plus. Pourquoi sa sœur? Tout est vanité. Tous les pèlerins et notre sœur Laure Bongo, nous sommes des passagers. Tous les cas. Donc, tout ça, on a dit au Kaboulam. Tout ça, on Kaboulam. Parce qu'on ne sait jamais. Mosusu pas kobela mosusu pas kobela to lando la mukibo obayo bayiso que l'autre est là azate on comprend que vous avez qui bien vous là qui bien donc secret à liwa nzambe kamta bien dans l'explication on peut ça na monter et ba ope ba kenda bazonga te pour bayo ebisa biso eloni le kakuna donc ça la kamta et voilà me polate tous ana ka bien to mukakimia kana ba kinyoso parce qu'on ne sait jamais, il n'y a pas de seka, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de solo, mais les lois zaté. Ça peut arriver aussi à moi et d'autres personnes, pourquoi pas. Parce que biso nous sommes les carananzela. Mais il y a motu yezake après l'iwa, tous à wapi. Voilà, ça fait très mal. J'ai dit Ariane, Zara Makasi. Dieu a donné, il a repris, c'est bien de le dire. Mais pas sur Yozoyoka, nous avons soutenir, c'est lui qui est capable de bander nos plaies, nous avons parce que Bisso nous a limité. Voilà, ça n'a pas si courage, la famille Mobimbalouye, nous allons soutenir Bino, la face au Bisso. Merci. Voilà, c'était donc là Belgique Kandi. Et comme on dit, cherchons la paix et la sanctification avec le table. Je vais m'écouter papa, je pense qu'on va aller.
voilà. Bonjour Papa Alain et mes condoléances. Merci, pareil. Papa Alain, ça fait très mal. On est en train de pleurer notre petite sœur, Aline. On a un petit problème. Ariachou n'est pas avec nous, elle est trop loin. Peut-être seule. Vous savez, pleurer seule, ça fait encore plus mal. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre sœur Ariachou? D'abord, on a présenté les condoléances de la famille liée au Bimba, particulièrement à notre sœur Aria, bien Kimengi Ariachou, lié. Comment Ariachou Lema? Ah bon, comment Ariachou Lema? C'est pas facile. Azaye moto na mboka musika, eza facilité. On apprécie toujours courage. Là, c'est la fille de Aline qui nous a laissé, l'orpheline. Elle vient d'arriver. C'est son arrivée, voilà. Moi, non, Azobi là, depuis. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est pas facile. Il y a que perdre au hasard qui être beaucoup cher. Ils ont facilité. Donc, courage, ma soeur. Nzambe abondi sa motema na yo, Nzamba peso makasi. Nous on est là avec la famille, toute la famille malgré absente na yo, mais nous, tes collègues, nous avons besoin surtout pour assister. En tout cas, merci, courage. Merci beaucoup Papa Alain, donc Ariachou Lema, sois forte, beaucoup de courage et n'engue pas trop le besoin de la besoin de Nzamende à Pesaka, Nzamende à Azul. Merci Papa Alain. Merci. Voilà, on poursuit ce reportage, on est là donc sur l'avenue Yaouma, la résidence de Papa Ariachou. Wapesika toko lele, toko kabulamawa, na libota, yeye mubimba, libota mubimba, bana kasavudu, bazolela, Aline Luye ya tiki biso, toko ba reportage na biso. Mame babi poto ezela koyinda. Botuninga te, bana poto site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye.